Ouais, tout ça dans le cadre à Kin Bopeto, tout ça précisément à Gombe. Tout le monde Ndekwarma. Bonjour. Bonjour, je me revois dans la foule Kin Bopeto en pleine Gombe. Hein, pourquoi solo? Ils ont créé un embouteillage full. Un mot par rapport à Bato à Seigneur la foule. Parce que mon Konzamboka Félix Chilombo, le bagi que non, Bopeto est égal à Bopeto. Bon, Bopeto est égal à Bopeto, mais au biso tozomona awa eza le contraire. Tozalaki na biso propre awa, milliers batonyo sobayebi milliers yo, tozalaki ezalaki Bopeto. Mais au contraire, au bakomeli biso Kinshasa Bopeto, ce n'est plus ce que nous vivons. Baye bateli biso bamanzanza oyo ya batono ndengo moni, biso toyebi ke batono neti ya boye, bakotia ngo deva ba toilette, eza 4 tonneaux. Tala ba habitant a baza combien? Betidia combien baleka awa pour baya kotia 4 tonneaux pour ba boaka poubelle. Alors toujours déplorer situation pourquoi parce que on dirait étude moko ya faisabilité salamakité et c'est comme si ba salika rabilo moko par hasard le système moko pour bango bazwa mbongo. Mais tala siko maladie ba yeko tikela biso. Mais so tali na mabena wa komi biodégradable awa oyo e pour la kate. Kuna ba komi carton awa papier, kuna komi carton awa papier, kuna komi plastique. Mais malheureusement pour l'ongotane botane tami kuna batie matiti ya nani vraiment qu'est-ce qu'on peut retenir ça manque d'information pour bato ba utsa bobo ka fula ezali ndenge balobi na langage de planification n'est pas planifier c'est planifier l'échec. Il devait planifier d'abord misala oyo avant ba bandana no kotia poubelle ba yeba pe ko sensibiliser batu et sika nini ba ko boaka des choses biodégradables des chaînes baro boaka ya plastique ba sensibiliser ngo batu mais salamité brusquement ba yeba tie biloko ba kei na bango tantôt ba yeko soit tantôt ba yeko soit tozo comprendre et le mais bien sûr parce que besoin réel ya population ezali ba structure o esengel pona ko boaka ba fulu na bango mais tango ba moni bino boye botie manzanza boye la kisi que ba population aya ko boaka bosoto wana mais yo muto tie yango assurer maintenant évacuation ba déchets wana tango zoko ko évacuer te tala siko maladie oyo créé bokomi Kinshasa Bopeto mais komi Kinshasa maladie Kinshasa salité donc c'est le contraire et loko bino boso lukabo réseau en tout cas monsieur le gouverneur avec tout le respect que je vous parle vous mais un peu qu'on revoir biloko oyo bozo sala na Gombe et ça normalité. Et ça normalité, Gombe, qui nous a muta salité. Au contraire, bino bakonzi, faut que bandana nous, ko sala musala ndenge sengeli ko sala pour la publicité, pour la comila qui s'atte, mais bo sala au fond. C'est-à-dire ko planifier musala wana ndenge ko salama, ndenge évacuation ke salama. L'équipe évacuation, ce que sengeli sala tami balé misato. Poté en place comme ça dès que population a moni et loko bandi na terrain, ils ala sûr que kendeti na suka. Toboyi biloko es bandaka mais si la raté to lingi sou biloko wana. Merci Ndegorma. Merci beaucoup Ndegorma. Ah ouais, pas de problème. Toujours dans le cadre à la poubelle Mokonzambo Kalingi propriété za Mboka. Papa Félix Antoine Chilomba Lingi Mbore kende za la propre alors ba kango Congo faut comme le rôle l'Allemagne mais boité quand même. Un mot par rapport à Bafoulou boy. Bon, salité, ils ont nos problèmes, il y a éducation. Hein? Okay. Donc, Mokonzamboka a collé Mingina, Libota Oyo Ezali un peu développé. Alors, niveau est un peu plus élevé par rapport à niveau, il y a classe, il y a Congolais Moussous, pas en général. Hein? Donc, maintenant, les Cambouana, ils ont un problème sérieux. Ils ont d'abord une mentalité. Toujours retard mingi sur le plan éducationnel. Par rapport à Bamboka Moussou Nengi to Tamboli, on a même Moutouazan à Katia Moutouka pour avoir papier à salité, à boire na Moutouka, à la Katia Moutouka boire à Libanda, à Zako se gêner. Mais contrairement à Bisso, Ezali
ils occupent même dans zélo bois qui tout ça bon. Il faut ba mesure ezala parce que mibeko kaka nde kozala likolo ya makamona po mibeko nde eza na capacité ya kozongisa batu na kati ya aliment et sans cela ça sera vraiment difficile. Et puis mesure pe ya prévention ezali mingi mesure ya ba et surtout ba émission mingi les kaka na TV ba conseil et les kaka ba loi monsieur ezala vulgariser pour la propriété pour pouvoir permettre peuple congolais comprendre que lupangu na biso ndeza Congo. Ce côté salité au BBC, c'est que yomo oza congolais, aux étrangers, na makilo oza congolais, mais aux étrangers mentalement, tu ne sais pas pourquoi tu es ici au Congo. Donc c'est ça la maladie qui dérange notre peuple congolais. Le message par rapport à Bandeko Baba Foulou en désordre parce que message d'abord pour Bandeko Baba Foulou et pour Bandeko Singel ba pour évacuer. Pour Bandeko Bazo Baba Foulou, en tout cas na ko senga na bango na yebi que ça facilité et plutôt difficulté. Parce que ton message na salité makasi ba meka un peu ko sala makasi ya ko linga propriété parce que propriété wana ezala kaka na niveau ya nzela te même na ndako na yo partout na banzela na balabala olinga na mboka na yo pour ko koma na conscience ya ko linga mboka ya Congo. En tout cas nde nazo senga na bino bandeko na biso propriété ko kimisa maladie ko kimisa makambo belé parce que au fur et à mesure même na bateau et baza ko évacuer, c'est aussi un problème. C'est là où je voulais dire. Tant que mentalité congolaise, ezali na nous na c'est là où je suis en train vraiment de casser un peu les cerveaux. C'est par rapport à quoi? Au koki ko yak olobolongoli salité longoli boke boboa ki yango. Mais ce qui mentalité wana ezaka alors bo sala ka musala pamba. Yango naza ko point na mingi ezali kaka na en tout cas ba congolais to telema propriété za po na biso moko. Ils allaient pour la santé na biso yango ndeko sunga biso partout au kozala ainsi de suite mais kolongoleza malamu mais balongoli boye boboaki alors vous allez faire quoi parce que fulu oyo so balongoli yango mona lobi baye baboaki yango lisusu balongoli moko za sengi bopeto basali bopeto samedi après samedi baye baboaki lisusu vous voyez que c'est un problème c'est une maladie vraiment mentale qu'il faut traiter pour les Congolais je vous dis c'est sérieux. Même na Brazzaville, même na Gabon, je ne cite pas pour comparer, ce sont des pays bazar un peu mouqués par rapport à Bisso, mais ils sont vraiment à propriété macasse. Mais Bisso, ils ont une notion qu'il faut vraiment enseigner. Et ça, même pendant une année, 2 ans, qu'on sensibilise les jeunes, les formation, tout ça, ainsi de suite. Ce qui mentalité ça bien, on va évacuer, salité aux gens à suspect. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ok. Ah, pour moi, c'est. Oh.